Basala kayangu.
Bonjour, on vous fait. Mon numéro c'est sur WhatsApp. Enregistré, c'est comme ça que tu m'appelles sur WhatsApp.
Zambia bomba yape manakimia azamu mtora yeye le côté Zambia kena 6 mois Zambia zo molimo ne azonga na lola ndinga sana kwa fanda déjà ndapo ya papa na Zambia apesa mission sur la classe togolela mais aussi ça relève la tête pas bien
C'est normal Alléluia. 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 Koloba nzambe oya pesa kibiso mwanoli lokola koko lokola mwana totombola mingongo toloba ne merci pour la circonstance où esalami toza ko condamner mutu te mais toloba nzambe merci prions le Seigneur. Merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. C'est toi qui le circonstance. Oh, Amina lele, Amina lele, Amina, oh, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh, Amina lele, oh, Tanzambe, oh, Zayizambe, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, oh, Amina lele, Yonde Zambabi kamwa, Zambabi kamwa, Amina lele, Amina lele. Tozongi selio matondo. Na bonzambe na yo concurrence ezalaka te. Ava biso tozala yo za nzambe.
un jour mokili ekolingama lokola etoko okotikala nzambe oyo biso toki koyebiso na ntongo ya lelo zwa encore une fois lokumu à cause ya circonstance oyo toza na eloko akoloba te à part Mexique nayebi ki okobatela mama ya mwana oyo okopesa ye vi molai okosepelisa ye na mokili ya bato au nom de Jésus-Christ amen. S'il vous plaît, on est des chrétiens oyo akufi ayebaki eloko te toa na discours na cimetière à part prière oyo tobwaki fleur tozeli basisi mosala tokei oyo balobaki basalaki totika nzela mwana ekende kimia discours ya osala eza nzambe apambola biso oyo fleur ezalaki topanza yango toyaka mabele tokozonga mabele David okende malamu David beloka mutu na yibeloka mutu te na boma mutu te na simba kiti na bote mama abino bazali kisi te basali yo sezeli wa jambe sezeli jambe sezeli batu utika te kala kubu oloba mutu na obona batela bila ina oloba que ton âme repose. Je t'aime toujours. Je t'aime.